Voilà, c'est bel et bien l'arrivée d'évêques, des artistes comédiens. Iwana Zoya vraiment. Nakati ya mutuka na dépine. Poussou. Iwana évêque, Iwana Zoya. Je suis sûr qu'il faut tout yamba évêque pour te passer une place ya ofanda. Évêque. Azoya na mutuka na dépine. Oh, nakomi kotambola na pusu na Kishasa. Évêque makambo ezala. Makambo ekomi papa. Bango na mituka nga na pusu. Pour la qui bende kono de Niles, akomi kolata même teni na yo. Il a nini. Boko mi maison moko ba misu babi akomi sango. To ebite évêque yo pour mona ki ngoni noko. Déjà Steve Sikazali. Déjà Steve na zoyeba te. Soki pasteur kindo chila, soki kindo bika. To yebite. Akomi na bisele salamoko incroyable. Liboso to yebaki ye chama ilikolo ya TV. Simba TV. Simba TV. TV longwe chama ilikolo ya TV. Ekomi o ça c'est du pétage. Ça Steve. Bazami balé. Demi tu wane ezo tambola na deso. Bazami balé nani. Moko église na yeza la kana ngidingidi. Nani kasi. Église na yeza na ngidingidi soki John nani. John nani lobamba la moko. John nani. Ah, ils ont 100% vérité. John nani c'est la John nani. Pasteur John. John nani kasi. Nani John nani. John Ngefa. Nani? John Ngefa. Ne kwa mabele lis wana. Ne kwa mabele lis ba uti na Swede na Zamba. Ba longwe Zamba bokule ba yena Kishasa ba yaki ba pasteur. Petit évêque, il est là ce que yeba. Elamba oyoba, eza elamba ya sacerdoce, ya makambu. Nani sengila la tango. Ngai nde sengeli na la tango. Zela na tango lo batu bakoki ko late lamba wana. Tanga. Nga na koki ko la tango. Pona za muninga ya évêque. Omoni évêque Pascal Mukuna. Papa ya col pastoral. Trésor Mukuna. Papa na bangwa ko lata. Soni Kafuta papa rock mene akolata double fa mon général akolata batu bakolata ngweza lokola ba papa kakenza badodo kamba batu bakolata ngo asili si banduma ya paka juma titi ayo serviteur edina bala za négliger na batombo na ye ba pasteur bango nyoso soki lelo bakomi ba pasteur c'est edina bala poto beta mbunda na kimia sedi na bala poto yemba na tondo yonkolo eza nani edi na bala zambe tinna korbo me ba korbo wana basala batu lokola ba Willy Msheni lokola ba PDG Maluma Voka Arme Fantal eza lokola ba bede ya Chou Patro Bogos baya kotikela nga misumi na lembi vi ya pusu Avec Théana le banzambi nzambe rosana na siba eza. Oh nazote loba ya satana. Banana bandaki na tangi komba satana. Ba wenge kumbele zobota na église pona nini. Pasteur a comme na 7 jeep mais mutalanda ya azane lokote. Mais bakemba ka bango nyoso ba pepa ka ba mai bango nyoso. Foza la lokola Moïse mbi. Na ba yembi bazana mituka. Faut pas que lokola Léopold Mutomba LLK pasteur tout bazama mituka. Ozokuta ba pasteur na mituka. Ozokuta kutu na protocole la sana mutuka. LLK nzamba pombolo yo. Évêque conseil pour na ba pasteur tout ba otambola mabe. Conseil nyoko pesa bango bandeko tout ba otambola mabe bazaba nzela ya sima nzela batsa banzolo ko na lemo koko mo ba simba kai conseil nyoko pesa bango. Ngana pesa bango conseil bango masasa mbetele ko mapembe. Monsieur ba zikisa bango neti ndeko no mosel na be Denis Lesi ba zikisa to bakanga. Denis Lesi to bakanga ba zikisa kai lo. Ba zikisa na mai nini? Na mai moto lo bakanga yo ba zikisa. Ya mesure nini? Ebele ya na. Na biso to mola kite moko ye moko za ko ton sene sa biso to mola. Ni ezalaki na nzunga ma famille to na nini? To yebite me ba zikisa ka to yebite. Ya boye ma ya moto batoka kika na kopo bazo sopele na bakude. Boya lobite maya moto na tono soki badilisi mutu na tono papa fo ba poso nyoswe kalinga melo de alobi badilisi na tono kai kote tono nzoka nde baba na kotoka nde mai na tono bazo tia yao alobi bozape di ya bino yango oyo de Mbanza London TV et pas de Bruno
original de Bruno. Balobi le meilleur site internet aux zones de la vérité. Oui, quand tu as la source d'information, sport, d'information politique, d'information musique, d'information nion surtout na de Mbanza London TV. Botika bablo voilà nion surtout Botala kaka de Mbanza London TV avec des Bruno original. De Mbanza London TV avec des Bruno original. Je vous salue partout où vous êtes dans le monde. Bienvenue dans votre émission 100% vérité. Toujours avec votre humble serviteur Azer Sifo Mboulou. Toujours dans votre chaîne DML TV original. Moi, je suis Azer Sifo, mais sans que c'est la bio, Moussala Kitoko Wapi. Ce bon de l'information en temps réel. Artiste par rapport à la question que tu as posée, par rapport à traité qui on a mis ça là ko beta kati ça va vérité par rapport à au bon barbalinga lobate mais awana chaîne na bino DML TV original boyo kayango mais bolimbi si bande ko na ngai poto sola bien dengue su bande ko ba s'abonner massivement à la chaîne Nabino DML TV original. Vous avez décidé, vous avez stressé, vous avez information dans le temps réel. C'est-à-dire s'il faut que vous ayez un message, vous avez la plateforme. Là, nous avons invité avec Azoya. Azoya vraiment aidé dans ce là. Voilà, tous patienter mon mec pour tous là. A commis moi pe na place ngana zali na zida rosola na azoya toza na plateau tozo zila kaka tozo zila avec quand tozo ba ke tozo zila kaka invité monsieur à ta part tozo zila te fan tozo zila. Voilà, c'est bel et bien l'arrivée des artistes et comédiens qui ont azoya vraiment na kati ya mutuka na dépine poussou et on évêque qui ont azoya. Je suis sûr qu'il faut tout avec pour te passer une place à Ofanda avec Azoya na mutu kane ya dépine. Oh, na komi ko tambola na pusu na gishasa. Avec makambo ezala. Makambo e komi papa. Bango na mituka nga na pusu. Kitana to solo, kitana. Chauffeur, oya ko zwanga soki na silise mission. Avec ezala raté na pusu vraiment. Même gombe, o jantini ngobilamba kabengi ngatna ko kende na pusu. Est-ce que vous comment par rapport à temps? Nakokoma. Ikamweza kaka chauffeur na ngazala na endurance. OK? Ndeti chauffeur na ngawana bakata ye bakubungu. Azana bakubungu na makolo. Atamola ka 80 km en pied. Mais c'est ba bengi na Gombe pousse ko ta Gombe te ba kangaye. Nani? Ba kangaye. Pousse ko ta na Gombe te. Ndako chango plaque. Otango plaque. Ndako pousse wana plaque papa. Ba konti ba bengi na ba ministère est-ce que pousse ko kota? Mukonja komona ke oya komona ke pousse ko ta Gombe te. Apesa ngata kechi. Voilà, je suis voilà na moni bateau ba la na moki ba moni ke avec a 5 ketch au bolinga avec ba fin avec ba konjo bo holandais bo pesa ketch ata moto te avec mati likolo makasi ata moto ata ketch ba longola ngaka na via pusu soki ba longoli te na kotambola na drapeau ya mboka na pusu kaka bikolo nyonso ofingisa mboka bo etali ngai bata moki mbo omolo zo fingisa mboka ya wili musheni azomona te azomona yo. Ok? Tant bazomona bongo elingela ksake peut-être avec azata na boulot ya moto te abeda shune mutu ba voilà mikolo za maboka abeda shu belele abeda shuti mbange sui belele lisusu abeda shu na ratarate pa na shu mbange sui ngai papa tika tokende ko vana musompo zo soir aw. Voilà, merci beaucoup avec Tokota ce qu'on a plateau Tokota to solo là vraiment pourquoi avec a comme ko yana pusu avec place nous yango na bilamba ya bonzambe ya sacerdoce mais matina pusu papa bilamba oyo tangu bango pe batu ya bonzambe bazomona mutu ya bonzambe azotambola na pusu lokola baza batu ya bonzambe bulukela petit avec mukulu ata moto oyebi makambo mususu ezalaka nini tangu yo ozomona mutu ya bonzambe vie ezodoka yo sikoyo mutu ya bonzambe ozolala pongi ya yo kokende kokabela bandumba na botele kokabela batu ya babombe kokabela batu ya kwit ebongo tenisa sort de tele ezotambola na pusu bozomona te
eza pe soni na bato bonzambe basunga ata papa nga nayokaka soni te soni esi nabwaka na mai ya kalamu lokola basi ya mboka na biso babwaka bazemi na mai ya kalamu ndenga mpe nabwaka soni bango nyonso te exception ezali basi oyo basalaka kindumba balongolaka bazemi wana évêque namoni elamba oyo mpo lati lelo obeteli yango tolo yo mpe tomoni lokola efingami mpo matina ngo na pusu mais tomonaki mpe ndeko na Denilis akomi kolata même teni na yo elakisi nini bokomi maison moko bamisu babi akomi sango toyebi te évêque yo mpo omonaki yango nini okoloba déjà Steve esika azali déjà Steve nazoyeba te soki paster kindotila soki kindobika toyebi te akomi na bisalesala moko incroyable liboso toyebaki ye chamai likolo ya TV Simba TV TV longwe chamai likolo ya TV ekomi o ça c'est du pétage tozokende maleme kaka ne tozopusana maleme ye wana lelo alati elamba ya monseigneur nani Ambongo alati elamba ya Ambongo pasteur déjà Steve papa ozocha trouble na mboka position na yo ezoyeba na te position aza mosali na nzambe nani aza mosali komo na ye nani pasteur Denilis komo na ye lobi nani pasteur Denilis nga nayebi te eza Steve maba nayebi te eza nini mopepe nini oyo basouffle ndeko de eza Steve baza mibale de mitu wana ezotambola na deso baza mibale nani na nani moko église na ye ezalaka na ngidingidi nani kasi église na ye eza na ngidingidi soki John nani lobamba la moko John nani ezalaka 100% vérité John nani zela John nani pasteur John nani kasi nani John nani John Ngefa nani John Ngefa nde kwa mabele lis wana nde kwa mabele lis bauti na Swede na Zamba balongwe Zamba bokule baye na Kinshasa bayaki ba pasteur azolata mukaya na ye na musompo alati mukaya baseri wana toyebi ye ke pasteur John nde kwa mabele lis asilisi banduma ya paka juma titi ayo serviteur azofinga bato banda tongo tibutu quel genre de pasteur oyo bakomi baleka boy o John Cena azonga boy kingani papa bozongela bible boti poussière bible boti poussière tozoyeba te musala Zamba za wapi mundimi aza wapi bakomi basankara ya bamisicien nanu nalobi bien te nayoka kaka boye pasteur déjà Stevie le wario na John nani oyo John mabele lis bauta mbandaka bango nyonso tala soko tali kaka de pasteur wana bazomarke na desordre bato bayokisi évangile soni bénéfice na bango marchandise na bango ezalaki reçoit to receve ekenda wapi eza kaka tomoni teke bazaka na elamba bakosa mpe biso mingi oyebi na kala ezalaka nini TV ya kunki omoni ba TV ya kunki wana ya mokongo ya munene ezalaki chamai na kopo ya 555 na likolo ya te oke kopo ya 555 likolo ya TV ekochauffe TV chauffaka papa oyoki moto nyonso wana ezalaki bamaki yo na lelo tofongoli misu ngai oyo babengaka nga peti eveka muku na chipinga baloji kama nampata musaso wa mesu kama muko boja kumwele so petit évêque lelo siko toyeba elamba oyo ba eza elamba ya sacerdoce ya makambu nani esengela latango ngai nde esengeli na latango zela na tangelo bato bakoki kolata elamba wana ngai nakoki kolata yango mpo naza moninga ya bevêque omoni évêque Pascal Mukuna papa ya col pastoral trésor Mukuna papa na bango akolata Soni Kafuta papa Rock Mene akolata double fois mon général akolata bato bakolata yango eza lokola bapapa Kakenza badodo Kamba bato bakolata yango eza lokola papa na biso Mutombo LLK bato bakolata bilamba wana bango wana na papa Tambulukoki bato bakoki kolata yoki papa
na papa na biso ngelani ni bato bakoki kolata bilamba. Pourquoi pas Denis? Denis est pas serviteur et Nzambe lokola bango nyonso. Papa, Denis oyo alati sa ya basango. Azui elamba oyo papa na biso nani alataka. Ambongo alataka ne alati. Ozomona teza matumboli. Omoni na sona munoko na biso ba Swahili babengaka kisiki mukwale. Kisiki mukwale lingela ksenini. Eloko moko batelemisa balukaka mutu atushangwe salenini ekwei. Pweluka makamu. Yene ngaza wana komi kisiki mukwale. Donc aluki makam na catholique. Azuluka makambu. Yoki? Iye mikolo nyonso boye ba mutabana kyo mari misamo abota mwana ya mubali. Mwana ya mubali mari misamo abota na pasteur moko boye babomba. Wana kaka ye. Alongwe wana. Ayo pasteur John Sina. Pasteur nani? Pasteur Mutombo. Abegi bango, pasteur Mutombo. Abeni Moïse mbiye nini oyo. Tout ça est anine. Mutombo yazo finga. Tangu yazo tonisa stade. Papa Léopold Mutombo azalaki kopika ba crise azona 40 bandimi. Ok, azalaki réserve nzamba azalaki koboma. Déjà Steve atondisi ba stade combien de fois? Balebele. Mais ba stade bandaki kotondisa nde bandimi ya Léopold Mutombo lelo. Oh. Donc bandimi ya kala ba pas Léopold Mutombo lelo. Non. Bandimi na yete. Stade ezalaki bandimi ya bato pe bazali koya. OK. Kishasa balingaka bayoka makambo te. Soki bayoki ke évêque kuna azopesa kisi azakala Z. Bakoyambango. OK. Bible ezosanza moko. Omoni Bible asa meli mingi, Bible ameli. Et comme na niveau que Bible a comme kosala. Avec ex Marambo nyo ça ba événement étant de la fin tes. Ça ba événement étant de la fin tes diable a chubi ba oya yeba tonga. Ba ke ko baby évangile. Mwana nzambe nyonso siko zali tango zomona makambu. Déjà Steve azosala. Bokeba. Tozokene na temps de la fin. Diable a comme ko lukana ba sali oya yepe ba utiliser ba. Tango yo mondi me komona makambu déjà Steve azosala. Osali nini olembi. Olobi kutu pasteur azosala boy. E bongo nga mondimi. Nalingi na yebisa bango likambo moko. Yebisa bango papa. Ko banda lelo yo bakonza mboka balukela déjà CV lettre ya mutu. Oh, c'est que mutu na comme un problème. Lettre ya mutu bakene na scène peuple. Mais il est passé à la miracle, c'est qu'il est lié. Nous avons un salle miracle arabique, c'est un balamako. Tozana banzambe. Ok. Tozana banzambe. Namboko. Olobi bien nzambe na. Nzambe oyo atambola kana ye. Arabique c'est un balamako so ki mutu na ye. Nzambe oyo atambola kana ye. Ponga na tambola kana nzambe ya bokasi nyonso. Oyo asali likolo na se. Omoni oyo biso baluba tolo baka bomi fimpa bozima boko mibale boboche na katikati ya bibelu bomi fimpa zama boko mibale chana katikati ya bibelu osala nini omi fimpa bibelu eza nini bibelu eza mipende. OK omi bomba maboko na yo kanga na bibelu na yo osala nini omi bomba tango zosala busoto na yo na kombo Yesu shikoti nano yete soki tembe botuna Dagona akomaka biteni liboso nzambe. Bango ba yeneke ko balobi yende nzambe. Bache kuna nakata nini? Na tongo ba yeko kuta Dagona ndambu. Tala. Batuna Moïse akoyeba kanda ya nzambe zalaka nini? Nzambe frappa Moïse akoyeka wo. Moïse akoyeka wo. Sephora teli Moïse boye Sephora bandi bang alobi nini alobi oh tika nakata mwana na ngangenga akati ngenga zima kila sopili kolo ya Moïse alobi na somi mbali na ngai yo sikoyo mutako somba yo azate poso swenta osodoka mais bino pe boko sangana bo sombi po bomona ki na perdition nini bo sangana bino ba effect bo sombi ya ki na perdition ya zana ngweza ngela diarrhée de la bouche
Effectivement, par rapport à Elamba na lati, est-ce que et ça na malédiction morte ko lande na sima pour yo le barelambe sacerdotal et c'est lamba ya makambu ndenga lati ya mutaza aligné wana te et ça na mbeba morte la na sima na moni peut-être to benga des blaisons pongo agende ko lukaye ayebisa ye oyoki des blaisons pongo mutaza censé ya ko luka papa na bango des astivi ayebisa makambu wana ba pasteur ba uti nzela ya bokula ya mai basa ba pasteur malamu te. OK. On est bien ko bébé c'est évangile. Sur hôtel ba to so finga ba na YouTube ezaka de pasteur wana John ndeko ya mabele lisi oyoki na pasteur des TV yo mto sotanga ba kombo wana ngana yebi ba kombo na ngai oyoki papa des TV na John ndeko ya mabele lisi ah oui ça 100% vérité ah to tanga ba kombo ya ba 100% vérité 100% vérité ya ngwana si bazo sala makambu ya kindoki. OK. Makambo bazo lokana na ngoba na nzambe kala de toko ya babango Yesu na misala na bango ko bima polele toko kanga bango ye batiki ba Bible ba koti YouTube Yesu Bible boti poussière toko kanga bango ngoya o Évêque moko koti ngoya wana koti na kimongo po ba yeba ke tozolo belambango mais yo koti kimongo de okoti yango de ezana langage moko balobaka na kimongo bo eskize bangala soki na bungi bozongisanga na nzela bakumbulu bafita ntaka bakayema bakayemi bakuma wenge bangela kemangela tap relaxini yoki papa relaxini papa bakanela likaku bakanela etape tango nalobaka sina lie konda na bangaka liwa te bomonaka nga na kosaka mikolo oyo balobi basupporte bagangi me cibingu ndongo cibingu ndongo bomoni pasteur desa Steve alati bilamba wana cibingu ndongo Bible lobi boy oyo amoni makambo boy ozalaki komelisa mwana libele tikala nango sanza mizoto na seko kita mabele ikoninga na mukolo wane okokimela wapi muninge okokimela wapi muninge ndeko desa sabandaki na mulimo akomi kosuka na nzoto bafore bwana bakende wapi bazana bawo ndeko poni nini ye poni nini obandaki na mulimo lelo ukomi kosuka kana nzoto leko soso ndeko nanga izozole ndeko nanga izongela lilobe oyo belelaka simba te peke na wapi na yebisa yo mankara bimi na miso ya bato mais évêque puissance nzambe pe makambo nzambe fanda apina elamba te to muso alati na ka simplement na lobi puissance nzambe fanda kana elamba te mais lamba ne lamba za na église nango catholique to yebi ke papa ambongo fala te lamba wana ya komi ko la te lamba ya papa ambongo ndenge nini tout ça wana zoluka problème mboka eza na posa ya paix eza na posa ya trouble te papa esina lema tembele nanga na lamuki na tongo na tala boy désastif nini alate lamba ya évêque ambongo ngai oyo je suis évêque patriotique défenseur l'église de réveil nyonso oyo ba retour edi na bale bandi kozongela bato na église il faut lotuna nga mpona nini kasi na tumu edi na bale aza néglige na bato mona ye bapaster bango nyonso soki lelo bakomi bapaster sedi na bala po tobeta mbunda na kimia sedi na bala po toyemba na tondi yo nkolo eza nani edi na bala me tombo yedi na bala nani akendaka kobongisa bango nyonso bakomi bastar awa nalongoli paster mutu te natie bango nyonso en général edi na bala aza muninga ye Daus
Edaous oke na Nigeria okuti basalele Edaous monument. Oke na Nigeria basalele Edaous nini tombo na bango basala place muzole. Soko ye na Congo edi na bala asa négligé. Ba pasteur bakomi pasteur na bangwende ya kita bokonsto chikumemela kabino baigwe. Poto tobenga kabino baigwe. Ozomo na pasteur azokita na mutuka na lolendo nyos nzoka na pesa kasima na butu. Na lobby vérité. Munoko na ngai na zamulangi ya pembe na bomba keloko te. Ba misuzu bazokende na Pointe Noire bakati bango bansoloko na lulemu. To yebi bino nyos. Lelo na sana kanyinga ya makasi na ina kanyinga. Na sana kanyinga ya kubimisa nyos. Bimisa papa. Lelo yo ngana che mutu bakata. Saba mutu zaba vale. Pour l'église de réveil bobo mangai. Bana na biso ya babola ne bango bazalaka bandoki. Jamoyo ka prophète moko akepa président de la République albo Dieu m'a envoyé que alobina yebisa yo mwana nwa sana sorcellerie. Akopela mafele nyoso na fimbu. OK. Soko yebo bana bazalaka bandoki kaka ya biso. Pona nini toza babola. Ya koko kende na famille ya Sonia Pembe. Akene koloba ke oh papa Sonia Pembe mwana na yo ya mwasho nzamba la kisinga o beba matisaka volume te yo ka babandaka. Oui, Dieu m'a dit cet enfant elle avec sa sorcellerie kendolo bango na famille ya batambongo ke mwana azana kindoki bana na biso to liaka matembele nde bazala bandoki bana na biso ba makodi bi malikolo ya salite na quartier oh banteni ya butu yepa kolaka na bobolas azala pe na moto mususu pe na kamo kalikambo tous les pasteurs bazalaka na pasi nana ka pasteur moko talobi ona kola na boswi ezalaka ko biso to kola na famille ya babola biso to kola na famille ya boitala nzambe nenga tombolika nzamba lokotaka ba riche te nzamba lokotaka kaka babola balingi bakomisa nzambe kaka ya babola ngai nalobaki yango ngape naza évêque ya ba riche naza évêque ya Willy Musheni PDG Maluma Foka naza nani ya Bedashu ya PDG Rock Jibwe naza pe ya bango naza pe ya babola ngai naza évêque ya babola nyonso ya Congo lokola bino bozowela kaka bato mbongo ya Willy Musheni bino pe boya kopesa ngambongo balongo lobe na pusu naza évêque ya babola balongo nanga nini na pusu balongo nanga na pusu papa bendelanga chauffeur na ngai azozela ngai chauffeur na ngai mutu azokumba ngai eza pusu ata nazotya makelele boye pusu mpe ezozela ngai ngai natambolaka na DC7 te moto te nazotambola na pusu mutu nyonso azomona mikolo nazoye na pusu na ngai naza na pusu 17 pusu yanga kaka na chanjaka bakule tous les missions komona na ye na ya bleu na ye na ya rouge eza pusu na ngai nokowangana te. Voilà, merci beaucoup évêque. Alors par rapport ya makambo wana ozomona te bana na nzambe ba oza susu disons comment je pourrais dire ba sur na confiance te basali na nzambe po bozo finga na bino ba na confiance ndenge nini mutu lokola weranson na lokota ba faze païen azo ba faze yo za na mbongo belozo beta pe mwana ngai azolia 5 kilo ya nyama mikolo nyonso na soma ye $5,000 na France kaka mais l'église na yo mama te kaka matembela zali 5,000 okeko somba mbwa ozolia 5 kilo ya nyama mikolo nyonso mama wana azolalela fufu na tondolo abaloli na pilipili. Mais maman était d'amener banité mbwa aux yeux pour sécuriser. Nani? Était de maman maman ne banité mbwa wana kota uti na France soki bundela chaki esprit na kata comme lokola muto yebi. Mbwa za pour la sécurité sécuriser muto. Tous les mois ya voyager liboso na nga na modi bango. Mbwa ya za visa liboso na nga bo kufa na butwa lelo. Boko kene na poto kuna boye awa boye. Mbwa beli oakene ko so traitement na France. Ngam kolonini na ko kene ko so traitement na France.
abeda chou bamwana bino bazokende kozwa traitement na France ngatala santé nezodoka kola kosala évêque tolobaka papa totika babétise na bino nzamba kosala opesa confiance banza nzamba kosala nzamba kosala na travail ya bato zala foi losambo na nga réponse nango na samba belesa mutu losambo nyonso na kosala na mokili oyo réponse tango eza kaka nzamba simba motema ya mutu abeda so azozwa mbwana ye ozwisa ye visa ake kozwa mpe traitement na poto me ngai awa nabela fièvre nazokende na dispensaire moko eza na mai ya bichako awo bichangochaku na se boyi babeta tonga awo soki mpe docteur wana amelaki bombe abeti mabe likolo na nge etengami boyi abeda chose osunga bato nyonso ya wili musheni mwaya ya wili musheni akendaka traitement na Europe avec beauté ya bato foi tozala na foi naza na foi kasi yango nazobelela foi yoki ezosimba te simba lelo bino bokomisa kaka nzambe oyo ya nzambe yaka malembe luvunu soki ya nzambe yaka malembe me bana Israeli bakufa na désert ya nzambe ezalaka ya malembe te oki papa ya satan nde yaka mbango ya nzambe yaka malembe ya nzambe yaka malembe te nde bolobaka oyo ya nzambe nde avec wana lingo contredire bible contredire bible po bokosi biso mais la bible na attention ya bible bapaster bazointerprete mabe papa soki ya nzambe yaka malembe me bana Israel bakufa na désert mote basaka non bazotambola posa ya mai nzambe lobi beta nzeta babeti boye mai ebimi bakende boye mane ezoya mikolo nyonso ifale yaka malembe bakufa ok papa bokosaka biso mpona nini Elia batami na torrent de guérite Elia azobatama na torrent de guérite boye Elia azolela nzala korbo azoyela eli misuni nzambe tina korbo me bakorbo wana bazala bato lokola bawili musheni lokola ba PDG Maluma Voka Arme Fantal ezala lokola ba bede ya chou patro bogos baya kotekelanga misuni na lembi vi ya pusu avec teyana liloba nzambe nde nzambe akosala na nsima nazoteya liloba ya satana banana bandaki natangi kombo ya satana nazotanga kombo ya nzambe avec maloba mabe te toza na émission tosola comme maloba mabe mpona liloba ya nzambe bande mission na yo ebandaki ntina nde ezokende koshite natangi kombo kaka ya nzambe sikoyo nazoteya nani me bapaster balobaka bongo tisala nano nzambe teyana nzambe akopambola basalela nano nzambe moto alandi ye na nsima azodobuka tala bapantalo ya kobamba bawenge kumbele ezobota na baeglise mpona nini paster akomi na 7 jeep me moto alanda ye aza na eloko te me bakembaka bango nyonso bapepaka bamai bango nyonso fozalaka lokola Moïse mbiye na bayembi baza na mituka fo bozalaka lokola Léopold Mutomba LLK ozokuta bapaster na mituka ozokuta kutu na protocole aza na mutuka LLK nzamba pombolo yo me okoyawa okuta kaka yende monopole rabi yende amonaka yesu te fin tous les pasteurs ya misala mabe nakangeli bino porte ya 2022 bokokota te bozokufa na 2021 moto akokatisa za te bonyokoli bana nzambe mingi boyoka komona ngai soko yebaka nga te talanga bie petit évêque mukuna chipinga baloshikama na pata musasa wa mesu kama mukoboja kumwela chikunku zaba mutu zaba vole mutu kanda ya nzambe mutu likanisa nzambe amen évêque kombo pele ki mulai ba to ko atele misanga na porte à lola tous les pasteurs macionistes o madesu prophétique o loi pour prophétique bien aimé bakokuta na nanga petit évêque mukuna chipinga baloshi. Merci beaucoup évêque, merci beaucoup Toromo Chité, Toromo qui est vraiment la souka. Avec Toromo Chité. Bolingo la sabisoni. Des fois maman na bino balambe la bino misili na bomwan. Menga maman na ngabo melanga chibem. Nazobanga zambe yo mutu misili yo zobanga zambe te. Avec malembe ko kanda te ko kanda te. Na zikanda. Yango zo mona ba maladi na bango nyoso zaka kalibana mboko. Pe ya minen. Bakina observation pour nous basonya bien. Basonya bien te babela kaka ba malade ya mbongo ebele. Mais biso babola tozole matembelo koyoka kaka malaria zo no fragile pesa mwana abiki.
likolo ya makambo mabe na bango ya bango eza kaka o basimba pancréon esprit pampane basimba boy biso bana babola tokobela maladi wana te tokobela ngote pona nini tokobela ngote ponza ambaza kaka na société oyo eswanyaka kaka bare ya babola mais nzambe pas za bango te bon bosela nzambe za ya bango te po ba mélanger soki bo mélanger te nzambe za ya bino évêque conseil pour na ba passer tout ba otambola mabe conseil nyoko pesa bango bandeko tout ba otambola mabe baza ba nzela ya sima nzela batsa banzolo ko na lemo koko mo ba simba kai conseil nyoko pesa bango ngana pesa bango conseil bango masasa mbetele ko mapembe na pesa bango conseil bazala ma mikolo ya ngai ya kala balongolisa basi bazemi kala na banda koloba ba bêtise te na bombi na bimis bazo ta conseil na wewe conseil nangeza ke yo kende lifelo 2021 yo okokende lifelo yo zo kufa na 2021 yo zo kende lifelo okokatsa vendete na kodiembela yo na bilambo kotikala ngana le zola kila bato ba hôtel biso nazola kila bato nyonso ba makioniste bato ba pesa kasima bana baso yo bakoma mibali oyo bakoma ba double sim oyo batelisa mbebo na Carolite azalo bakenga bogar opesaka sim musompo nyonso ya sime koma PMI jouer PMI jouer ezali PMI jouer kasi musompo zo pemas et comment on peut PMI jouer évêque na beta mutu moko mbata mukolo mususu yango botika na salela nzambe naza na raison nakende koluka musala boye azoyebisa ngo pese loko zwe loko analobi nini pese loko ozwa nini nazwi telefone na pesi oyo te olingi nini o baluka pesa musombo nayebisa nalobi wafuduka chibwe chenu kumenu kanu munyingano iwone lobi nini wala chibwe chenu kumesu kanu munyingano mukoloko liali gorodo za mukoloko bimama kwanza te na komi ko kende na dimension siko ye évêque patriotique na chaba muboko bino bofingisi ba pasteur ya vrai yo moni pasteur akomi lokola Bill Clinton na aspe wana komi lolendo na tuwa garde na yena mkongo lakisanga bagarde ya Yesu ezalaki banani bayekoli na ye siko ye bagarde bakomi bametre bayekoluka nini na makambo pour la sécurité sécurité papa soko za rankine ndoko tambola na bagarde ngande moni ngaboye garde ngeza ba mwanji na tambola kana ba mwanjo to benga bango ba tolobaka nini ba mwanjo to benga bango banani ba bilobo bya vitesse on a ti luba bilobo bya vite papa nazamu lubo lingo comme sanga muswahili to musong tout cela nazamu ngala te olinga na ba nini luba obeto on pe na lingala pot ba ko nazamu luvunu kasi nalobi luvunu nalobi luvunu kasi yoka nalobi na kikongo luvunu bilobo ya vite lingela kisa bilombe ya bitumu ba mwajo na tambola kana bangu Gabriel Kotoyo Gabriel ya motote papa oya kumbaka motote oya bamba yote o pas théâtre te Gabriel pe wana te oyoki Gabriel na zoloba eza Gabriel oya bitumu atele omunde to saboy to za entouré na 15 otali soko na pesi mitindo Gabriel beta mbata ko bet évêque tout ça nini Yesu abeti batu tu pata na mbanga Yesu alobike ba vendre du temple bobi mana temple abeti batu tu pata azobeta na ba beta ta panza biloko beta te nini Yesu beta batu bakapata sor yango mena ba pasteur bakomaka sor po Yesu mutalakisa bango sor ya bambata ya matoi bakoyi na se bobi mani banda ya ndako atatana ngai
Nenga pe nazotambola, nazosala tourner ya église. Nakuti pasteur acha choko ozumbata. Oh. Mais monsieur acha choko calme tempo parce que bete etika la bonsa ndeni. Oh metible. Bosomba ba meka ko ba sharibu ebunga. Bango ba komi ko chaya ngo meka ko sharibu. Sephora zoyeba oya salaka na Hectel. Ayebi makamna zolo. Qu'est-ce que ce qui pasteur a tché choko eza mabe na eza mabe choko eza biblique te eza na nzembo moko bayembaka na munoko ya bato bandundu ya banoko na ngai bayembaka ngo ndenge nini undele mesala mafuta baketi meku malulendo ebwenge undele mesala mafuta baketi meku mande fiere ebwenge mundela sali mafuta pecha soko tali choko ngetambolaka na chafwe choko est égal à chafwe okomona mutache choko okomona pa che chafwe libumwe komi lokola ndikila kututezela na lukango na chuluba oyoke president ige ayebi makambo president ige aseka ka chewiti bana papa solution papa solution uti ko fêter 10 ans na ye awa na quartier 8 moni aseka moko zalakana pembeni ya western nyo ya ngamba 8 president ige nde mukonzi ya bayembi kuna papa na yene papa solution OK est-ce que mon seul na nzambe okobwa kalibanga vraiment ibine fubwa kana bible déjà Steve ayaka na livre abeti ça déjà photocopie na ba atangisa ngoni la benga kango 4e guild. C'est que comment imiter des astuces nani ngana yena livre te na yena téléphone na ngai ba yaya bande ko na ngai na boka te pono nini bande ko na famille papa na boki bango place nini babukani o dédicacer bango dis o lobi bien siko ba cheli bum lokola mwa maki ya muchopi ba meli mwa kantanya ngwe komi boy kantanya akolo mikelo kola omoni oyo to benga ka soki mbolokos mboloko elongi soko tali elongi chima libumu lokola kambushi azana kazemi otali makolo boyi lokola mboloko otali matama kotoyo chima choko na tsekati rezobo mabatu papa boda matembele bomela supu boko ya minene batika choko banda pozo cha choko chafwe ozodimina kaka kabilamba ozo cha choko ozo mela chafwe ozo diminaka bilamba bilamba ngo pe odiminaka ya santé ya chafwe ezo mona te libumu na matama mutezo vimba pantalon ezo ya munene te makolo ezo koni okomi lokola soso matamata ma iole mata soso matamata ma iole avec mes abastel nzambe musu ba chachoko batika na bango mais batika na ba conséquences moi tempo alingaka la nzambe ke yale kinzambe na mayele tango azola nzambe ke ye ale kinzambe na mayele nzoka nzamba zoseka alobi là c'est le que début chachoko ya gelengi wana yazo mona skoyo azotela wana ezo sala yiba komika kofiba kambebo mikolo nyos menenga azofiba mbebo azobosa nake c'est du dommage azokende na 18h30 akomi kozwa ngola pa kolanda elongi mpo eboma biloko wana ngola elobisela na kolongwa mokolo mosusu nayebisi mwana mwasi moko nalobi tindelanga foto na yo ya sa makiyage nabangisa nango bana nalobi tindelanga foto ya sa makiyage nasala nini nabangisaka bana ça veut dire elongi ekoma oyo lokola moto aziki na snele ya courant azwi sikoyo ngola abandi kopakola na elongi mais bamisusu bazikisa bango neti ndekolo mosele nzambe denis lesi bazikisa denis lesi to bakanga ya bazikisaka elo bazikisa ye na mai nini na mai ya moto alobaka ngo yo bazikisa ya mesure nini ebele ya mais biso tomolaki te ye moko azalaki wana tonsene esam biso tomolaki ezalaki na nzungu ya mafami to na nini toyebi te me bazikisaka yango ye mai ya moto batokaki kaka na kopo bazosopele na bakude mpo ye alobi te mai ya moto na tono
tono soki badilisi mutu na tono papa fo baposo nyonso ekalinga melo te alobi badilisi na tono tono nzoka nde babana ekotoka nde mai na tono bazotya yawo baza bato ya choko ya kala une ancienne mutu ya choko makambo na nzolo babarigo kini bayebi une ancienne mutu ya choko oyoki ozoka malole lokore simba tebe lokore ekenda wapi eza na kaka omoni mama nzambe mpe ematakati ekomaka na basystème nayebisa yo papa eza nzembo moko ya tomaloko fayemba natalela na nga motamukili te po motamukili yako kuve nga nalelela nalienga mwana mama Rose Kabasele nga bo mokolo na kuvelaki koko na nga ye nazangaki mutu akusunga nga na la vie kutana na chilo bona ngai na bomoi na ngai apesa ngai assurance pele ke ya la vie oyebi na pesi bango 48 alongolela mba ya papa mbongo azongisi longola lamba ya papa mbongo sala nini boke tu azofinga bino soki chukera ya benga kashibira werera chukera ngape na bengi nani chukera esiko zali chukera omoni pasteur Deza Steve alati nini chukera finga ka na réseau tapesi ele lo réseau mais afinga ande bino ti opesi raison da finga bino afinga kiawa afinga ka batu lokola batu wana alongola papa Soni na makambo wana alongola évêque Pascal Mukunda na makambo wana alongola batu wana na makambo wana effect tukomo koma na suka tukomo suka bamela suka traiter mukalelo to kalilo bana opona bande kona onyoso obosala mo sala moko mot de la fin na évêque avant na koma na mot de la fin famille Mayaka Zamba lola pambola famille Mayaka nyonso exaucé Mayaka na Percy Mayaka na boaki nanu mabanga teo eza ouverti effet c'est que eza combien ba 500 eza ouverti papa boaka matelik bible papa liki na matie bakopesa nga mbongo transport te pona kende lemba te yo akopesa te kiadi ok di merci ya Mayaka Fortune Mayaka oyoki Blanche Mbo mama na bango basa malamu conseil na kopesa bandeko na biso ya musala oyo bolingana musala na biso ya théâtre nde nazolobela oyoki musala na biso ya théâtre nde nazolobela mais ya bible te nanu na matankumu awa omoni aveni toza okomona ngo matankumu toza na concert wa mkola le 21 ngana ko prester na bobo kisengi to ko prester OK mon président Elohim Père spirituel l'église Manaïm ya yo yango yo mon président toza na concert le 21 na bengisi bana poto bana ngola bana Luanda matankumu etonda toza na place ko chamituka na yembaka na binaka na salaka nyoso yaka mukolango ko yeba capacité ya mabina omoni chimonoyo zelana la kisabine chimono ebina kabada prêter bakomona mukolo wana OK mukolo wana bakomona mabina nanu bomona te mabina 2022 ya sika oyo nzamba lambi na lola pesi ngai le 21 kaka ya moyo awa na matankumu limero nde nazo kokanga bien te soki 41 42 matankumu 42 nayebisa yo concert wana
ekozala opesi mbwa aboyi mbwa alobi zela nanu papa opesi mbwa aboyi mbwa alobi bopesa nzinzizi alobi bopesa fulumi alobi bino batu ya minene boboyi komema mikumba na bino bapesa ngai ya muke ozongisela zambi po ekozala koyoka batu bazokanga kaka chibingu ndongo oyoki batu bakokanga chibingu ndongo oyoki papa chibingu ndongo eza lokola na chipalu ya bales mutu a dribble na filet abeti oyo kakapata na filet tango ezokende kuna boyo gardien na moni lokola zizi ba supporter bazokanga chibingu ndongo mais c'est avec to si vraiment ici là na boka mabanga na ngai si ça mabanga non les 20 oyo na kati ya fikine usine mi barrière na moni ekeko akozonga koya kozwa ngai tosangana nga na fulu na biloko efe ere moko abwakeli yango fulu ere moko amemeli yango ngai mais okoma njoto solo nakoma solosi bolingi nakoma solosi bakali bang rigeni kodi akuna kota azali aboya kotikela nga ata pusu ata velo aboya kotini rigeni kodi ya mutema ya mama Diane Kodia babetanga kara rigeni Kodia na mama Diane Kodia bobetanga kara banda bovandi kuna na Ferland bobwakisa ngai zamba lola apambola yo rigeni adwa mutema mama Ponchel na Luanda eso yelaki nga biloko mama tindaki na Luanda nazoya kozwa soki omoni nazoya te ça veut dire ezolakisa ke contre temps ba émission lekebele lelo okitomata Rigeni Kodia Rigeni adwama Kodia koti makasi Rigeni adwama motema mama Ponchel papa ya bébé Morena ayelinga babiloko abisinga mama tindeli yo ba basket alobi ke tosala kaka video amona nde ozoswa biloko nazoya kozwa biloko na ngai Nomindo en Angleterre aussi kozali mwasi mbishi mwaso ya bwaka makamakasi na benga kaye câble mère ya ba mama papa Eric Mboma hein le grand coach ya Ertel Monde yende coach soki bakotanga ba coach na Ertel papa Eric Mboma yende coach ya solo tikazamba lola pambolo ye oyebi batu mususu babwaka bango en secret na bwaka ye oyoka komona ye PDG Rock Djibwe mutunaske anniversaire nini fete ya mariage aleki na ye azopesa cadeau ya buku lupangu PDG Rock Djibwe groupe nini Djibwe groupe esiko zali tozoteka mapangu en crédit tozoteka ba mapangu na crédit na nsele tozoteka mapangu na crédit opesi mbongo na yo ndambu topesi yo lupangu obandi kotongo zofuta malembe waneza group nini Djibwe group mtoto sala makamba bongo soko lingozwa okobenga nga moko petit avec landa na suko kozwa numero na ngai na komemoti na biro na biso osomba lupangu na yo na crédit tozana makambo ebele totekaka mituka totekaka bandaku totekaka basemul tozana babato Parok Djibwe tokengelaka nyonso mama Giselle Djibwe yayo yango yo winner Djibwe zamba lola pambola bino soko mona zokende boye PDG Maluma Voka arme fantale papa social matembela simanda kumunoko pete poche zoba untalia ka dollar elala te azana poche 4 mètres etoni azobimisa soka mona ngelala ngai nde fulu na ye ya dollar alobi yaka na bwaka fulu na yebo elokola bourette abwaki PDG Maluma Voka nsamba lola pambulo yo nani mama Nadège Kimanologie barbecue zaka moko le 20 na kata fikine nga naza invité nga na bina filet toza invité podium moko tokoyokisa na solo ya mapeka nga na bina filet shurango ekozala somo évêque na nzambala bina filet na nzemu na kata fikine eza barbecue lapangai. Merci beaucoup. Lapangai yo kate papa. Oyebi mutakobeta kuna yo na bina filet les coqs bina filet a invité le kolangai groupe les coqs chante ne bakobeta wana ba Gloria
bakozala wana bato lokola ba Flore Nzeba bakozala wana sikoyo soko moni na komi kokita boye nalingi na bwaka bato asuka famille Ndambo Mobimba esika boza na États-Unis famille Ndambo Zamba lola pambola bino hein Zamba lola kanisa yo Gigo des génies de camp gardien du temple esikoza na France hein Zamba lola pambola bino mama Godé Makanza mama Bota Bendambo Yakadi Ndambo Kosa Notrau na Clermont Bononyo son Zamba lola pambola famille Ndambo Mobimba soko moni na klingi na chité na tombola maboko. Il y a Willy Moucheni code à monde entier code mondial tapis synthétique ya Willy Moucheni mbongo tindaki ya liboso nasomi nanga mabele na bibwa na boyingam nasomi mabele na bibwa na lobi mbongo ya niveau ya boy na kolia ke nasomi mabele na bibwa ya Willy Moucheni code mondial bato mbongo nyoso baleka ya Willy Moucheni tina moya lelo yo zakaka yo o babwaka nani na nani aleka babwaka kingani aleka ya Willy Moucheni lelo azali yango moni nazobenga ye mikolo tampi synthétique bilima bandima banzambe bandima bakoko bandima bajeni bandima bampaka bandima oyoki ya Willy Moucheni fondation Willy Moucheni Zamba lola pambola yo école Mama Kalunga Zamba lola pambola yo les seuls comédiens oya longoli ba comédien na Sony afongoli école na ye Joli Kalunga afongoli école na ye alakisi ke biso ba comédien tolela kaka te afongoli école na ye ezali wana de bonhomme soko lingo komisa mwana keno komisa mwana kuna okomona ye Zamba lola apambola bino Zamba lola pambola famille Kabasele Mobimba libota na nganyoso Zamba pambola yo Derrick Poutou Zamba lola pambola yo motema sola lelo Zamba lola akanisa bino na bosanité baleke belete liste kutu oyo pasteur na bino oyo bobenga Desas TV ayaka na livre ya mabanga papa Manif Chibuki motema ya mama Rit Misambu oyoke na bimisi ye pona la kiseke Manif Chibuki abali mwana musale ya Nzambe le boss Manif Chibuki Zamba lola pambola yo Zamba lola kanisa yo na bosanité bosana ya to bosana te na bosanité soki na bosani bango na kobima wate oyoki bwaka bango na kobima wate bwaka bango tela mutu lokola oya vandi oyo azotala ngai komo na yo nani aleka bongo moyemi munene na kora la assurance aleka bongo pe aza mécanicien ya ba moto nyonso matankumu oyoki ozomona mutu lokola prophète destin mutatika IDFS na défaut Zamba lola pambola ye naza na milieu na nga pour comprendre. Merci beaucoup évêque. Soko katinga boye papa mutapusu nanga ake wapi yo na pusu na ngwete azozela ngai Zamba lola pambola yo Zamba lola apambola junior assurance les grands chauffeurs Manyema ya Matankumu Mobimba Rino Samba staff nanga moko na quartier 3 nazokita bana Mutangi bana Congo bana de la Plaine ti oyoka papichi swaka Flat Hotel Pitis Bova nazoya wana. Merci beaucoup évêque, merci beaucoup. Zamba lola apambola bino tete ngomba Zamba pambola yo évêque o bakati base la émission clôturée base l'émission clôturée kana bato yo clôturée na bango alors Eric Mandala papa ya bana papa Eric Mandala ya Willy Mandala président ya Renaissance Maria Mandala Josapha Mandala na bosante bagarde na bino na sima mutu lokola Eli Mandala mutu lokola Sarko Mandala Juda Zalema Lambert Kayamba Zamba lola pambola yo na bosanité Willy Kayamba Zamba lola kanisa bino Zamba lola apambola bino kobanda loloyo soki balesi mwasi na yo mobali na yo balesi ezakala ha yakanga naza na numéro asuka eza sakala 7 numéro ya téléphone nanga soko lingo zwangai plus 243 84 44
035 ou 11. Plus 243 84 44 035 ou 11. Zambalola Pambola yo, mon père spirituel. Tabera Baketi Mutulikanisa Nzambe ban église, cité de restauration. Merci beaucoup. Anakoré, Zambalola Pambola yo, mama Romili Diasilwa. Zambalola Pambola Bino, Banala Rosé. Merci beaucoup. L12, Zambalola Merci beaucoup avec plus de choses là. Un grand merci à Mimba du tout pour la traité Moukalelo. Merci aussi Yawili Mouchen, Nicole Yamboka. Aussi dans Batutu, Nangai, famille Mandala Mobimba, Abedachou, Patron Bogos, Wasala Msa Kitoko, Ngazercifo, la commune en Souka, Tokutana, à la prochaine, parce que tu commune en Souka. Voilà. Merci. Tout le monde déjà matriculé avec Mata Kaka, Mata. Avec Akei, avec Pesabayo, Pesabayo. Omoni Rigene Kodi Anakei, na pusu na ngai, Zambalola Pambola yo. Merci beaucoup avec Mbalasima. Quel est malam? Mbalasima avec. Un grand merci na Binotou. Tokutana, à la prochaine. Merci. Bye. Alors bien. Bon zappé dit. Il y a Bino Angoyo de Mbanza London TV et pas de Brino original de Brino. Balobi le meilleur site internet de la vérité. Oui, quand tu as la source d'information, sport, d'information politique, d'information musique, d'information nion surtout na de Mbanza London TV. Botika bablo voilà surtout Botala Kaka de Mbanza London TV avec des Brino original. De Banza London TV avec des Brino original.